mokile kelama isali mamibu hebele olelo yebanite isali babula ezala kabiso esengo ko liboso na bino na tineta ko kabula lisusu moko boyebi iye tozwa bongo epa ya mfumu kusu kiambo nzala mpanda na ngola nensongi ya nzila yambo ya maso topesi bino penza ba mbote ya ebele ya mingi esika nyonso bozwa mi bande ko bande vom television na tango pengo ngabo misana bongo ko pesaka na tineta ko landaka bongo etando ya bwanya ya mayele pe bula musiba indo na pongi mingi na confiance pe fidélité yebo pesa kana tineta kolanda kabongo manaka na bino to émission na bino mokolo mwalelo ezali émission ya kasina mabota mabino na tineta kolimboela kabino tango nyonso molai pe bozindo ya calendrier negro africain bokoko ya baindo lisusu bisika bozwami to pesi bino penza bambote baye bozwami bongo na Angola na Afrique du Sud na Gabon po anini te baye bolanda kabiso bongo na YouTube na Vom TV wa mwangisi samu to pesi bino penza bongo bambote ya mingi to simba babuku na bikomeli to koma ete lona manaka na biso tozali bongo mokolo mwantsona mwa misato na bopemi na biso bongo ya yambo na sanza na biso ya mwambe na mobumo kama na tuku misato na mitano neleko na biso bongo ya kitombo wapi penza tolingaka kobani yango na manaka bapaya pona bososoli ezala malamu na ngambo na bino to calendrier greco-romain boyeba etelo na manaka bapaya tozali bongo mokolo ya samedi le 6 avril 2024 calendrier africain bokoko ya baindo na bozindo na yango tozali bongo na mikolo minei na kati bongo ya bopemi na biso 4 jours na kati bongo ya semaine tozali bongo na mikolo tukumi bale na mwambe na kati bongo ya sanza na biso 28 jours na kati bongo ya mois tozali bongo na bopemi sambo na kati bongo ya sanza na biso 7 semaines na kati bongo ya mois tozali bongo na basanza zomi na misato na kati bongo ya mobu mobimba 13 mois na kati bongo ya ne tozali bongo na bileko mitano na kati bongo ya mobu mobimba tozali bongo na eleko ya volantete eleko ya kiantsu eleko ya kitombo eleko ya kisiu eleko ya mbangala tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati bongo ya mobu mobimba 364 jours na kati bongo ya ane mobimba wana penza ezali molai pe bozindo ya calendrier africain bokoko ya baindo 6 avril 1921 6 avril 2024 ekokisi bongo mibu 103 ans wapikani ezalaki bongo mokolo monene iye fumuki mbangu mobikisi na biso baindo babandaki lisusu musala to misala ya kobikisa biso baindo ezalaki mokolo ya monene penza epai na biso baindo pamba te na temps wana to neleko wana ba hôpital ekangamaki ba mangomba ekangamaki référence ezalaki kaka kamba wapikani kuna ndelo ngengo ya tata mokeli to enzambe emonanaki yango tozongisaka matondo mingi na son excellence président de la république wapikani ba honoraki lisusu mokolo ya le 6 avril 2023 et comme bongo férié journée férié chômé pona kozongisa lisusu lokumu epai ya fumuki mbangu wapikani ezali fruit iye religion africaine vutuka fumuki mbangu to vuvamu etambola ekenda nesonga nzila bakenda bongo kotika ba memo banganga ngunza basala ba marche ya lolenge nyonso iyepo ba date wana ekoma férié na kati ya mboka na biso ezali penza fruit monene pe sengo monene epai na biso baindo mingi lisusu na biso babundi ya religion africain yango tozongisaka penza matondo mingi epai ya mokonzi ya ekolo na biso président Félix Tshisekedi ekozala penza malamu na ministère na biso ya enseignement bakotia yango na kati ya enseignement bana totanga yango na kati ya bitelo toyeba le 6 avril ezalaki mokolo ya nini pe fumuki mbangu bazalaki nani epai na biso baindo matondo mingi na bino bande ko bande Vom television to suka kaka na kotalisaka bino ba événement te to akapeli susu na tinete kotombela ba mbotama elamu na ba ebanso yeba bota mibongo mokolo mwa lelo mbotama elamu mbutukulu ya mbote bambotama elamu na bino ba ebanso yeba bota mibongo mokolo mwa lelo tikete tata mokeli fumuki mbangu balongo bakoko bazala na bino pe bapesa bino penza bomo imolaye esika nyonso ezwami bino
Vom Télévision na bolingo na yango efongola bongo espace munene na tineta ko sepela katango nyoso na bino bambota mwana bino ba photo ya mariage ba photo ya bomisimbasi na kilongo kasi yambo ya kotinda yango bobenga biso na ba numéro ezali bongo affiché na se bitando na bino avant 48 heures pour na kopesa bino ba directif lolenge kani bambota mwana bino to ba photo na bino ekokoma penza na mesi ya mosala e Vom Télévision. Yambo biso na bino to kabona to kende susu kuna na régie pa ntimba to anda mateya iye ya le 6 avril na mongo Congo wapikani nsunga nzila baloba ki penza bo le 6 avril 1921 na bozindo na yango biso na bino to kuta na bongo na sima video to landa tango nyonso bayake epai na biso boyebaka batiki mabele na bango bayepa na biso pon intérêt na biso te kasi pon intérêt na bango. Alors nyonso bakoyela biso mpuku akanisaki moto alingaka ye mingi ake kosombela ye mwamba aye nango na ndako me kombo ya mwamba ngo babengaka nini liwa ya mpuku bongo me tangu bayaka nango liwa ya mpuku ayebaka te eza liwa na ye suka nango soki ale akufi mutu ake kosimba potopoto po azwa bapambu alesa mbisi me soi-disant na bolingo ya mbisi akotisi pambu na kati ya ndobo ake kosala singa oyo kosimba ndobo oyo emonanaka te na mai mbisi azoya amoni pambu balongo nke mbisi amoni pambu bilei aliaka yango wana te soka ale pambu wana mbisi asukaka wapi na nzungu boyebi eloko ezangaka mbisi koyeba yango wana bomibetela maboko te boza maele soki bato lelo bake misala basepeli le 6 avril te kasi tokopesa nano longonia na mokonzi ya mboka pe asengaki le 6 avril batiango na manaka journée chômé pe payé mokonzi ya mboka mérite maboko pe mapamboni matondo mingi na bino bandeko bandi ya Vom Télévision etando ya bwanya ya mayele pe ya bula musiba endo na pongi le 6 avril ezali penza mokolo monene mokolo historique epai na biso bayindo ya mokili mobimba pamba te peuple na peuple azali bongo na histoire na ye ya ndenge babanda ya ndenge babikisi na bango bayaka ya ndenge évolution na bango ti bonga mboka na bino ekoma bongo na gloire ezalaka bongo na histoire kasi pasi pe mawa histoire na biso bayindo totangaka yango te ezalaka esengo penza mingi totondisamaka na esengo pamba te mikolo yango ekomi kozwa lisusu valeur na kati ya bamboka na biso bakonza mboka na biso bakomi susu kotombola yango kopesa yango lokumu yango tokosenga na bino bakonzi na biso ya mboka botomboli biso le 6 avril ezala pe malambo botombola biso pe lisusu le 9 mars botombola biso pe le 2 juillet pamba te bayindo toyeba tina ya badati yango pe tina ya mikolo yango ezalaki nini epai na biso bayindo matono mingi na bino bandeko bandi ya Vom Télévision etando ya bwanya ya mayele pe ya bula musiba yindo na pongi na bino balondaki biso na sima ngonga boyeba etelo na manaka na biso tozalaki bongo mokolo ya ntsona mwa misato na bopemi na biso ya yambo na sanza na biso ya mwambe na mobu mokama na tuko misato na mitano po mona biso penza kitoko na bitando na bino boyeba ete na sima ya kamera tosongama kibongo epai ya ntimba les superlatifs kuna na motatu la kibongo pe kaka na lisungi na bango ntimba les superlatifs tika ete kimie fumu kimbangu balongo bakoko eko bapenza kozala o mabota mabino biso na bino tokutani bongo mokolo mwalobi tsona elamu na banso Manaka ya baimbo, Colombia ya Afrika. Manaka ya baimbo, tuyeba yango, tutos
bambula hebele, uyu moto moko yebele.